Berlin. Berlin est très cool. Alors, au monde il y a un maillot du nom de Bundes TV. Alors, il y a des sous. Alors, on a si ça, il y a des sous. Au monde, il faut que ça la même na respect à maman na biso. Vos abonnés na maillot du nom de Bundes TV. Bonjour, bonsoir, afternoon, guten Tag. So, ça dépend de l'heure, ça va vous trouver dans vos maisons pour suivre notre concernant le Jock Leaking, Monsieur Jock Leaking. Alors, suivez après ça. Oui, il y a qui a un maillot du nom de Bundes TV. Alors, vous s'abonnez massivement, vous allez décider. Alors, mes condoléances à la sœur Mariam. Autiko perdre maman là-bas, on a à Kinshasa. Alors maman Koufaki, je crois avant-hier. Alors on était là, Aza a vraiment éprouvé. Alors mes condoléances Mariam de Istanbul. Alors Azali Fimoko Asala Aza mannequin, Asala modèle naïe à Istanbul. Alors Bolanda un peu extrait. Alors on est ensemble Mariam. Le Seigneur te protège. On est ensemble. God bless you. Thank you. I'm in Istanbul right now. You know, you have to check this out. Beautiful airports. Everything's nice. Pimp. You know, you need information to find out where to go. If you don't do it, you will lost. So you miss your airplane. So you have to be careful when you reach this area. So you have to ask somebody who will help you. Thank you so much. I'll see you later. Bye. Oui, balandi ya mayo du nom de Bundes to ye lisusu pona ko pasola deuxième poké na biso ya lisolo na biso ya ndeko Mr. Jock Leaking. Jock Leaking lisolo na biso to ye lisusu pona yango. Alors la fois dernière to sukaki lisolo na biso to sukaki tango Mr. Jock Leaking a komaki na aéroport ser na biso atindaki bana na ye po baya kozwa Mr. Jock Leaking. Bon, tant bazui Mr. Jock Leaking, bake na ye na ndako, Mr. Jock Leaking alalaki parce que bakuba utaki Angola ba 23h, ba 22h comme ça. Alors tant ba luti Angola 23h ba komaki na Paris, ba ezalaki ba 5h du matin. Alors ba lalaki te bazalaki na avion kaka pona voyage wana. Webi jour ya liboso ya voyager ya Monsieur Jock Leaking denga ibisa biso denga beteli biso lisolo ezalaki vraiment ke abanayi ko sepela mingi pona ke akouti kolongwa na place ya pasi parce que ezalaki vraiment pasi parce que ba guerre ezalaki kuna na Angola ya mwana Monsieur Jock Leaking a déplacaki tant bazui bakena ndako alali aikola mukaba 17h. Monsieur Jock Leaking a biso ke tango akomi na Paris ayoki malili moko. C'est que bandaki déjà à partir avion abi a senti pendant malili. Abi neti miso ezo kangama neti pona ezo kangama. Alors isalaki vraiment malili makasi. Alors tango sikoyo akomi na ndako azipi bilamba tina mutu. Grande sœur ya Patrick ayeko ebisa ye mais Jock Leaking okoki kolala boye te ozipa babiloko bilamba ebele na motu sinon okozwa okobela. Alors tant Monsieur Jock Leaking ayoki bongo alamuki ake kosokola après abandi asaleli biloko kolia ale ayeko kobanda ko raisonner basololi nano pardon Maria abengaki Jock Leaking basololi abinona komai na bien. Alors sikoyo eza siko équation nazozi yebate ndenge nini nakoki kosala parce que mboka mopaya oye sika il faut nano yeba ndenge nini batu ba marchaka. Alors bana ya sœur ya Patrick ba ekozwa Monsieur Jock Leaking ba ebise non Jock Leaking vi tokende ko tambola to tambisa yo oyeba mboka parce que oye sika tout ça. Jock Leaking aboyaki te bakei kotambola. Tango bakomi kotambola bakomi na côté ya ba Gare du Nord, baki kotambisa na côté ya Château Rouge. Alors ekena kwemo boye siko ba fi wana azalaki na bango
alobi boye yaka tokende tosomba bilamba quelque part abi ok to problème eza te bakoti na magasin mpo bakende osomba bilamba. Bon, Patrick mpe azalaki wana ntango sikoyo bango bakoti na kati bakomi kosomba babilamba ye azeli bango te azotala na ye kaka parceke aza moto asika nano ayebi mboka bien te. Alors azotala bango kaka ndenge bazosala baachat na bango. Ntango basilisi babimi bakei ndako ekomi sikoyo Mr. Jock Likin bakomi kofongola ye omoni awa eza boye awa eza boye awa eza boye. Alors c'est à toi de faire le choix maintenant. Tu es déjà sur le terrain. Maintenant tu dois choisir okokende wapi okosala ndenge nini. Alors nyonso wana toi-même tu vas préparer. Mr. Jock Likin alobi oui boza na raison. Alors il faut na solola na sœur. Sœur aye na pourquoi abengi Jock Likin ayebisi que bon tu vois le problème est là que il faut que ça biso plan na yo olingi okende wapi. Mr. Jock Likin alobi non nga nakoki ko alingaka tout d'abord nalingaka na ngai mboka oyo te. Alors nakoki kokende peut-être basuba nakoki kokenda nga na mboka mosusu mais pour le moment naza na possibilité te bokoki ko aider ngai nga nakende après tokotala ndenge ekopase. Mr. Jock Likin pe azui sœur pe alobi bon ça va y a pas de problème. Alors nako répondre yo lobi sœur ake mosala. Alors Jock Likin batikali bale après babandi kotambisa baki kotambola na se kotala ndenge nini makambo emarchaka kuna kobeta mwa basket na se parce que Mr. Jock Likin alingaki basket makasi pona Angola sport ezali pena na top ezalaki basket. Bon football ezalaki que bétranger babanda koya kobeta football mais vraiment na kati ya mboka ezalaki pena basket nde ezalaki na top. Alors tant sikoyo basilisi bakebeta basket basilisi kobeta basket baye na bamati na ba petite sœur ba sœur ba master so bana sœur quoi bakoti na ndako bakei babongami basokoli après baye kolia balali. So na ntongo sœur aye alobi bon ça va nga na proposé okende na Bundes. Jock Likin aboyaki te alobi oui c'est une bonne idée parce que Bundes eza na oka pembeni awa nakoki kokende asimi nzela azwi basombeli billet ya train rapide. Alors bakei na kati ya Bundes. Ntango bakomi na Bundes sœur abengaki camarade na ye aya kozwa Mr. Jock Likin. Epasaki mpe ka ndenge wana aye sikoyo camarade na ye azalaki deja na gare azozela ye apesaki heure akoki kozwa Mr. Jock Likin. Tant sikoyo bazwi Mr. Jock Likin bakenda ye na ndako. Alors na ntongo nango bayebisi ye ke bon yo ozala na ndako nano oyebi mboka oyo te oyebi mpe ndinga te. Alors tokoyeba ndenge nini tokoki kosala. Alors alobi y a pas de souci atikali na ndako. Alors avani na ndako ti ndeko wana autaki mosala azongi ndako akuti pe Mr. Jock Likin. Alors bavandaki basololi bon ndenge eza masolo ebandi yo il faut préparer lobi na tongo lobi na batongo il faut tobima nzela moko il faut kende koluka ndenge ya kobwaka. Alors Mr. Jock Likin azui a préparé makambo na ye tout ça. Alors atiki ba nini na ye wana ndenge ezalaka kaka ake na ye kokende. Jock Likin akendaki ezalaki sans retour akei kuna bazwi bango bamemi bango ntina mboka mosusu. Ntango bakomi na mboka wana aki kokutana na ndeko mobiala. Mr. Jock Likin a passé nini nanu ntango akomi na train akutani na anglais moko boye bazosolola na ye anglais parce que na eza na bamosusu balobaka anglais bamosusu baloba français bamosusu balobaka balangue eza ebele. Siko Jock Likin comme ye azalaki vraiment na notion ya anglais atanga anglais na classe. Alors bandaki koloba anglais mondele wana abi non na ok tika ti place ozokende. Alors bakendaki ti atiko bakomi na mboka oyo il faut Mr. Jock Likin atikala mondele wana abito kei ti place okozala akei atiki na porte po na porte wana akoki kokota te atiki ka Mr. Jock Likin ye akoti.
alors akutani na ndeko Mobiala. Ndeko Mobiala aye kokutana na ndeko anatuni outi wapi ayebisi ye ke non auti Angola. Alors ndeko wana abandai koloba portugais. Jock Licking azoloba portugais. Alors babandi kosolola parce que Mobiala pe azalaki na Angola alobaka portugais. Basololi muke wana baye kozwa Monsieur Jock Licking na bino na kokutana nayo sima kende na akei bamikonzi bazwi ya mboka wana bazwi ye bakina ye. Ntango bakina ye bayekomi kotuna ye mituna. Après pour bayebi ye te aye aza moto asika, il faut bayeba ye très bien. Alors babandi koposer ba question. Ndeko wana aye koloba que baposer ba question vraiment akokai ko répondre sur le chanter. Baye ko lukela ye interprète. Dans ba lukeli interprète, ba poser ba question, à répondre ba question nyonso après aye ko pesa ye place ya kolala. Alors ndeko Mobiala atikaki Monsieur Jock Licking te ayedaki ye na ba démarche nyonso. Siko aye koloba ki bakendaki place mo boye neti bakendaki kosakana na enfin na bana ya mboka wana c'est que Bundesrepublik Deutschland bake kosakana kuna. Tango siko bake kosakana na ba fille na ba nani bazosolola kaka na ba geste. Siko mwana ya mboka azotuna Monsieur atuni Mobiala. Alobi que Kaonga Mobiala atuni yo na sepeli na yo. Alobi na sepeli na yo. Mais Mobiala azoyoka te. Jock Licking azoyoka te. Siko bazo comprendre te siko Mobiala so Kaonga Mobiala azalaki déjà depuis kala na mboka ya Bundes. Alors yende mutalingaki ayeba mwandinga mais ayebaki te parce que ezalaki peu compliqué. Bana mboka balingi Mobiala makasi mais Mobiala azoyoka na ye eloko moko te. Salaki vraiment pasi parce que okomi na mboka oyebi monoko te vraiment batu bazolinga yo mingi mais yo siko moyo ozongisa ezate oyebi ndinga te. Alors esalaki mwa pasi. Alors baye kolongwa bakei ti basali je crois alobaki basalaki à peu près 3 mois na place wana bazalaki. Après baye kozwa batindi bango susu na mboka mosusu. Tango bake na mboka wana mosusu siko babandaki kotanga langue ya mboka Bundes. Tango bakomi koyekola esali que tango bayekoli langue s'intégrer dans la société, bayebi ndenge ni makambo e marchaka parce que quand intégration ezali koyeba langue, koyeba makambo ndenge ni marchaka, ndenge ba loi ezalaka, ndenge ni ba marcha na mboka na c'est ça l'intégration. Alors basalaki nyonso wana batangi. Alors ti ekomi na tamoko il faut sikoyo baser la réponse oyo basambaki na tribunal base répondre bango. Tribunal aye ko rejeter bango après 6 ans. Tribunal a rejeté. Ezalaki vraiment nini moko ya pasi pona ke ndeko Mobiala na Monsieur Jock Licking bakoka ko gagner procédure. Parce que tant aussi après 6 ans ezalaki que mboka ekomaki moi malamu. Alors ezalaki susu banini na bango interview na bango ezalaki susu oyo balobaki kuna ezalaki susu efficacité parce que temps elekaki et puis makambo pe esilaki. Alors bango ezalaki na il y avait des problèmes mais bango comme bamoni que non comme esili bango bakanisi ke kuna mbala moko ekomi bien. Alors mais ezalaki bongo te. Alors de lisolo na biso ezalaki ndenge wana. Alors ils ont continué tant aussi que ndeko Jock Licking abengi Maria lobi aza bien mais azalaki un peu malade parce que Maria azalaki na problème il y a cancer de sein. Ayeko lela Monsieur Jock Licking que non nayebi ke oso kinda na yo nayebi te so bosani ngai na bosani yo te. Pour consoler la conversation binomo webi soki mutu azali en Afrique ndenge kanisaka bon peut-être abosani ngai peut-être boye. Alors c'était pas ça. Alors ti basali que contact et bon até Monsieur Jock Licking a baki tous les temps il faut solo na Maria pour quand même aïe sa Maria ba ndenge ni makambo ezo marché ti ba eko koma na tant que
Maria a commis que Luca moyen aya que non mais c'est Jock Likin a commis que ça là vraiment tout possible que Maria aya. Alors tant que va préparer bandi un peu de on que namboka soko il faut quand même que ça là iloko. Alors bandai que ça la routine de la Maria quand même biloko pour que Maria ko s'en sortir et puis à Luca moyen ya koya. Alors il passe qui bongo. Alors ti et que ça là que Maria a eko kotisa nini nae mikanda nae na kati ya ambassade ti et que ça là que Maria aya na bamboka ya Bundes. Bon Maria kitaki na Bundes te mais kitaki na Parigo tanga komi na Parigo. Alors asali kaka ndenge kaka monsieur Jock Likin na salaki. Après ayeko koma na mboka ya Bundes. Wana ezalaki deuxième partie na biso. Lisolo na biso eko continuer. Alors troisième partie bokoyeba nini Maria asalaki nini elekaki entre monsieur Jock Likin na Maria. Alors abonnez-vous massivement. Vous ne serez pas déçus. Ezali lisolo na biso moko ya kitoko et puis eko pesa bino ba idée. Alors ndenge ndeko na biso Jock Likin na Maria bakutanaka après ti ndenge ni bakonda ya kosukela monsieur Jock Likin na Maria. Merci vraiment. Que le Seigneur vous protège. Alors je salue maman Daniel Mwesse à London. Je salue Lydie avec son mari Jean-Baptiste. Sans oublier ma tata Jeanne-Marie et puis Patrick, émission d'aujourd'hui. Alors vous allez suivre troisième partie et puis quatrième partie et puis cinquième partie, comment les choses ont marché avec monsieur Jock Likin, avec Maria. Alors c'était votre humble serviteur Mayo Gino de Bundes. On est toujours là. Alors je vous avais dit que vous ne serez pas déçus. Alors on est toujours là. Alors que le Seigneur vous protège. Merci. Alors à bientôt. Ciao.